Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse de partout. Merci. Nanzambo apesi biso souffle de vie lisusu lelo. Alamusi biso apesi biso bonne santé. Ebele bakufi balamuki te nzambe asali biso ngolu. Tika Yesu amona papa mbola mabota na biso nyonso. Esika pi tozwami. Mbote na baoyo yanga ya tout le jour, ya partout. Nzambe asala biso. Asala bino bolamu ebele na kovandaka pe koumela na kati ya chaîne oyo. Merci na ba nouveau venus, bo hésitez de vous abonner, de partager, de commenter, de liker. Bandeko na ngai, bandeko ba bolingo nakena kopesa na bambota vana banda na lakisa bino kindoki degré ezokoma nga lobaki nga na koyaka kaka ko bimisaka na mpoasa biloko nyonso esalama na sese ruse ya diable nde ngai na fandeli awa contre les Abakouk, contre SB na yende kolakisa ruse ya diable nazoloba chaque jour bopesa nga bongo parce que makambo oyo il faut mona ngo na misu ya bonzambe na misu ya likolo koleka po yeba ko comprendre ngo soki te kozala mwa pasi ba reunion ezosala matongo midi pokwa ba sujet zanga kilikili ya kolakisa bino ruse ya diable bozela ya tonton dako na oyela ngo air moko mesiko to bandana na oyo ya mwana bato awa priska oyo aye na yeka lobi oyo na SB boyoka ba réunion ndenge zosala makindoki ndenge nini bazosala yango. Mais avant tout na banda na pesi na numbote belé na maman Alice Landou de moi-même de mon cœur, ma maman ozapi oyo kanate maman na obelela yo la maman de trio ozapi maman na pesi okambote côté zali Foflo awa de moi-même na maman naina na ngai bozapi yo na pesi bino mbote sika pi bozali nzamba bakisela basi oyo yango bango baza pena ba Joseph d'Arimathée na ngai bango baza ba oba memela nga kuluse maman Katika Nika maman Zozo na Inde vraiment te moni ba mama na Yerusalema ba benga bango ba AY Abakouk Marthe Bikindo Chacha la mama Ephrasie, Enoch, maman Gisèle Lembe, condoléances sincères, maman, mes condoléances sincères, vraiment. Donc, sa maman, c'est pas facile vraiment. Que le Saint-Esprit vraiment te soutienne et que t'assiste, car lui seul est celui qui comble nos cœurs. Sans le Saint-Esprit, ça mon boulot. Nake kopesa lisusu mbote ebele pe makasi lisusu na bayanga ya tout le jour Will Simba SB mon combat SB forever mama likwanga nzala bato na ebite so boza te songa na ozande nini nzamba sala bino ka bulamu nake kopesa mbote na président de tous les Abakouk président Yoshua Ngondi ya yango wana Karine Muntu maman Julie Ndaya vraiment ba maman na Yerusalema nzamba sala bino malamu sala bino bien ba nyonso ya ngai na pesi bino mbote ba pe bolinga nga te mikolo na bosa na bino ko pesa bino mbote na pesi bino kama mbote nzamba sala bino bolamu bozalaka zalaka ensemble. Merci à tous ceux qui m'appellent en amont. Merci pour vos conseils, vos suggestions, vos critiques, ça nous permet vraiment d'améliorer ce travail. Merci énorme de ce que vous faites. Merci Natata Nzambe Mokeli ya Nikolona se o asala biso ngolo.
o penda sala biso ngolu biso na bino toyebana na baka koyebana na biso na bino ezalaka libaku malamu. Alors voilà pourquoi j'ai toujours dit Seigneur merci 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 merci. Merci pour na bolamu bonzambe na yo. Merci pour na ba onyoso ya malamu chaka na nzela na biso. Ba onyoso ba ya na nzela na biso pour na mabe ya we longola zikisa tumba bebisa. Tokuta na tete mona na tete yawe ba plan nyonso ya diable machiavélique ya diable ezala anéanti. Ba plan nyonso diable ayebi ko préparer pour ce mois, cette année. E ba ko tumba mana moto e bebe zika. Nzambe yo nde ezala nzambe na biso. Bomba bana na yo pe batela bango na kombo na Yesu. Na ye po na lisolo oyo touché motema na nga na yo ki mawa na pasi. Yango na oloba les Abakouk tozalaka mayele chaque jour tozalaka mayele tobakisaka mayele. Makambo na otala ngo de près comme de loin. Je me dis nzambe yoka biso mawa sunga biso poso ko sungite papa pasi ezali pe mawa. Pesa biso sagesse ya ko contourner malignité ya diable na makambo. Jeune fille oyo auti ko jouer na tonton Dako boyebi kombo na ye Priska Awa. Awa Priska. Aye na eka kalobi. Na zeze no ke famille maboma liboma na bango komi ya degré. Na ete so ba utaki ba espèce ba certifié bango liboma penza na CNPP. Je vous dis ce qu'ils sont en train de faire. Non, mais ils sont nuisibles à un point, vous ne pouvez pas croire. Donc, moi, c'est à battre. Aye, na eka po a jouer na déjà, mais po a jouer car na SB. Na les Abakouk de SB. Donc, SB, je parle de SB en tant que syllabissal, en tant que personne physique. Ndengambu, oyo moi, je suis à Memi, ba vandelier na émission pour ba yeba ko détruire. Na koninga boyoka nanu et puis na kopesa bino sikoyo ruse nini eza na kati ya makambo oyo degré ya ruse oyo eza na kati ya makambo il faut pesa nga penza bongo po awa il faut to comprendre mutu muso ko loba bino pe boni kolanda nyoso te ya babi ennemi na yo soko sa eloko contre yo ko zorango la légèreté parce que tu ne sais pas quel esprit est caché derrière. Mutu mo commenter ki lobi alobaki esprit moko ezala na chaque chose faite il y a un esprit derrière. Mais quel est l'esprit qui est caché dedans? Je vais vous dévoiler quel est l'esprit qui est caché derrière ma réunion. Je vais vous dévoiler quel est le but même. Bakena karadoso bakoti na makambo. Toketo landananu. Bongo simanango. Na ya pena ko yebi ko panzanteke. Ici, je veux parler avec un peu d'esprit saint. Nazo lobana mwa bonzambe na kati. Ce qui peut nous comprendre nga bien. Zopeta ngunanu ya kolobata Seigneur, révèle-moi ce qui est caché derrière. Et ça les loko. Que olandanga kaka bilande la kaka. Na bisaka yo ba mpongo bakendaka likolo. Ce qui yo ozali bata okoko mata na biso likolo te. Monte avec nous en esprit. Ne ko comprendre. Dieu est capable de tout renouveler, de tout changer. Yo pesaka nzela pa nzambe ayeba kosala yo kananu kindoki ezosala mana na TikTok contre biso contre moi na mwasi ya bata jouer kitoko na kati ya complot maléfique et puis oya sikoyo na portion ya divinité et puis to solo là à tout à l'heure. Priska, oh non, c'est la Priska qui joue avec, qui joue avec Dacosta, comme la femme de Dacosta. Dans la pièce, elle joue avec, il y a plus à Vincent, il y a pour t'occuper dans le il y a Best of Congo. Best of Congo, c'est le mot, on est Priska, na. Non, finalement, tout le monde y est. On look bacha eka, mais ce qu'on a bossé niqué, kuna bacha kaka et pas batacho, qu'on a bat fi bambebo. Encore y en a comme une la choco, non fi bambebo, c'est nanango. Kitoko, Azana Kitoko. Mais Azaba Fio Bamisa, elle va pas faire l'enfeu là-bas pour Azaba Fio Bamisa la kate. Elle est belle, oui, mais Azaba Fio Bamisa la kate. Elle paraît flou, sale. C'est ça, elle est comme ça. Mais quand malem, voilà où tu as problème, tu as problème, malem, on doit pas attendre. Babakolo bala ndeko la biso moi so ala ta tete oyo nyani mille esprit lelo pe akoma ko bonga ma lelo pe ça va les ala ka maman ça va on va jouer à 4 ans
Mais si quoi, maman, on a évité, biso to yebi que théâtre moutala taka selon rôle ou à incarné, n'est-ce pas? Exactement. Si on a joué rôle, peut-être naza hanga femme d'affaires ou bien naza nini, ou bien, bon, n'a pas ça, n'est-il prise car on a joué rôle à sa bonne, à la boniche, boulinga la tanini. C'est ça. Balinga plaka bongo, yo mwana kamandi kola biso mungalo te oyo. Ndenga la. Mais koyoka kindoki na plein jour boye batu basangani Priska oyo aye na kaka lobi awa kaka na lizabakuka yoka nde bavandeli pour comprendre degré ya trauma bazalaka nango sur nos filles, sur nos bonbons. Donc quand la présence ya Priska jouera na ye. Mais quand bamoni kaka bavandela ye nanu te basalela ye émission soki ndenge nini. Et puis yo ka ba dire na bango nde kopesa yo mayela ko comprendre que bato bayaka na ruse pour na koyeba ko détruire mitema ya bato bayaka na SB pour ba décourager bango ba bebisela bango et tout ça. Tokene na formule bango balobi que Priska, il faut tchatchoko, il faut fibarambebo. Là, ils font allusion à qui? Bilo mo pesa nga commentaire na Michou. Nde trauma o bazwa na vie na bango mobimba. Bakwa ko digérer te si tu peux Michou pas finir bango bouton ya degré moko donc ba comprendre raté à sala nini à vivre ndenge nini tout ça là. Nde loko soit ka bango. Priska a joué très bien. Azawana a yebi na yepe ko jouer na ye bien, a jouer pe rôle na ye kitoko. Nenge zana natikali komona place moko te abakuku moko asali analyse to commentaire disant oh soki nini sur Priska to ndenge. Donc ba yebi que bazalaka flou, ba yebi yango bien, ba yebi pena date, au moni détail ya flou. Tanto bara oh baza flou, bitanga bando kanza liboso bando comprendre te. Mais j'ai compris que ba yebi pena détail ya kozala flou et la kisi nini. Pone ba pese l'explication nango. Tous sont au courant de ça. Et que ba yebi ba détail nango nyonso. Priska lelo aye, na bisi nango pesa portion ya divinité faiza en explication nango pesa pour comprendre. Bango sikoyo ba ye, bazo linga ba décourager Priska parce qu'elle a tellement bien joué. Ezo linga sko ba linga ba chaye ce qui peut complexe au bango bazalaka nango. Or que je sens que cette fille n'est pas complexée. Et puis, tant que je na SB, il faut que tu moi, c'est ce qui m'étonne. Alicia, ça t'a chocoté. Bah, mon agété. Non, mais trauma, les qui m'a cassé. Alicia, a t'a chocoté. Bon, mon agété, ka muindo. Bambino, bon, mon agété, ka muindo. Également, awa, a muindo. Bon, mon abangote. Siko yo ngai pena question ngeza ya kotourner ça que donc tant bon mona Alicia ne bon mona ka propre na mingi ya tellement bino boleki flou le son muta komi a propre bien te satana ko avant na rappeler na salité ya solo satana pena avant na salité na ndimi ngo lelo na ndimi on pa bato ba ça na dizo donc famille ma boma di boma na bino komi ya degré mususu sincèrement chercher une délivrance yoka ne ba vande di mwana bato o ndenge zawana ndenge ya fibre mo bat alingi ba mona ye ndeni tango ya ke na scène pour na ko jouer n'est-ce pas qu'on t'appelle pour jouer yango makamna bando loba autrefois il y a peut-être quelques mois passés nando loba so ba bengi yo quand tu fais ton travail fais-le c'est comme si c'était le dernier jour pour toi de faire ton travail parce que yebite qui va tomber sur ton une là monsieur un producteur moi comme tu retomber sur savoir faire na ya mukolo wana et c'est pel ici et puis c'est fini il faut ngoli lo banzela. À chaque fois que vous salaka musala na salaka na mutema malabu yango na banda koloba soki bomoni mams aza ninga zawana ti a barambo mams na koma benga barambo po ani parce que maman na bango moko atikala monoko bouche be pa panza na mbanga pona nini amoni nde mams a jouer a beleli a pesi kombo bekam po a santaki niveau ya eloko opesa yango nde memaki yebongo sikoyo tanga bando pesa wana mbongo ni ya malonga oya zaki na ngo pesa changer vie aki na ngote ils étaient en train de s'entraider tanga bando que jouer na ba nzondi ngo bando footer normal abanda ko pesa tout place nyoso mam sa leka jouer a
pesa meilleur na ye yango ne muté sala ki epesa ye ba komboni so pesa ka bête de scène et tout ça là parce que dès qu'elle entrait sur scène abana ko pesa meilleur na ye parce que yango na nde boulot na yo soko yebi yango ko pesa ka meilleur zate ke côté muso pesa belé côté muso pesa mukie yango moni ba siko pona ni non mais ça vient tellement en désordre que je suis dépassé. Bango baolo bana moi na batu presque que non et a ça la bon pour ba mona oh mais n'est-ce pas que quand tu viens pour jouer il faut venir pour jouer chamaye les bimi ça savoir na yo et puis na katia miroir lokola les abakouk de SB to SB production SB il faut bimi ça maye les na yo parce que même d'accord au azali peut-être te au azali grand par rapport à Priska a lobby ngo ke balale la kayango nzala mikolonioso abi bate belé bana nzala ya ko jouer na sila bate belé bana nzala ya SB siko mwana oyo awa azui possibilité ya ko jouer à côté les ondaka nganga te bake ko sokola ete akomele ngo lele te ba pesi e passe ya bongo a jouer te bino bolo baka alinga ba mona ye mais yango boza na bona complication bo complexé makasi a Priska awa o jouer kitoko pe bien salango lisusu nanko lisusu baluka pena ba mona yo ozo sali musala na opena ndenge mutu asala ka musala na ye. J'ai toujours conseillé aux jeunes talents ou aux bazo mata et tout ça là balingi ba sala ba kombo na bango quand tu fais ton travail fais-le comme si c'était le dernier jour ngabo ko mona kala minute na scène na ko sala ngo ndiye neti na sala ngo de akala mais nayebi ke opesa ngai bo sala nga ba reproche tout ça ka bongo ndi na kobanda ko keni malembe po ngape na ça film on comprend pesa meilleur de mais si konga na zotu na tamba lo bakaya sala ko matalana po bandi ma yeso kindenge nini bon tango mimika bongo a porte parole na bino yaki ko finga mimika bongo ke pa na bino pesa ka mukie ailleurs a pesa ke belé la sorcellerie c'est quelque chose. Tout ça là pour chercher à décourager cette fille. Pour chercher à décourager cette fille. Yoga ba stratégie ba jouer nango. Ba yaki ba moni ke makambu ya ba Naomi ba lobi wana ba telemeli bango to telemeli bango tina suka ba changer procédure ba comme isko ko attaquer mwana bato o awalinga sala matalana po bato ba mona ye et que ya yebe jouer. Oh mais oui. Ce qui a eu possibilité au kene ko jouer, il faut jouer. Oh, kuna foka ko fiba mbebo, ko chachoko, mais votre sorcellerie a atteint un niveau, nazomi tuna. Comment vous koko s'aboutir tibo sangani pe belé? Ah, le bapé, ça me l'a Mireille. Non, j'ai compris aujourd'hui que la communauté congolaise, on a un très grand travail à faire. Donc, dès qu'une personne est animée de haine contre toi, ata na misu na ye na mutu ne na cerveau ne ayebi ke makambo sa eza bien akolinga ndimisi sa cerveau na ya komisa ngo kizengi azo cerveau na yebisa ngo ke cerveau gobe la bêtise azo ngo aya obimisa ngo na misu abato. Mais la sorcellerie vous donne quoi même? La sorcellerie vous donne quoi? Pour vous ne s'acharner na mona bato asali musala na ye très bien. Donc bakoma boy bango bo mona wana nde bango wana nde baza équipe choc ya ba faux compte na ba TikTok na ba Facebook bango wana nde bo mona nde basala ki réunion bongo réunion wana nde bo mona ngeke na kosuka na WhatsApp mo ba yebisinga ba biso basangani kuna bakatale belé bazi basali ba faux compte ba biso bakabela bona ba kombo ba yebiso sala faux compte ba pesiona kombo po ke na ko commenter kana SB bakabolaka doso ba yebi ke so ba moni kaka live ya mutekoti bazi babwaki lien kuna boyo kama basalaka boyo ka kindoki na bango babi maîtresse na bango nde ba mona na kati ba analyse o bazwaka siko bongo bazwi siko neti o film ekoti film na biso ekoti bakena nango na groupe na bango babwaki bayebisi ba faux continue so bokota bokesa musala bongo na nde basalaka ndengwana nde bango basalaka. Soki ba moni émission moko ya mutu moko ekoti balingi bake finga bake ko finga nde bakendaka tina ba compte ya ba nani ya ba star ya ba artiste bakena la compte ba artiste ndenge bazawana nde bomoni bango basala réunion bongo bango wana nde babi noyo nde yango wana oyo ezoka siko ekabolaka ba rôle na mutu pona ke lelo tu faut que finga artiste bona komba ba cook bango wana bazui bakei na kombo babakouk bake ko finga après mutona ta komona ke ba finga ye oh babakouk ndeni ba finga nga bango ye bomoni bango
bino mo bomona tango ba yebisi nga na ndimite tango batindeli nga morceau oyo paya kolabo na nga mususu nde na bi oh mais eloko ba yebisaki nga ngo déjà tango kolabo atindeli nga suna tongo na bi maintenant c'est que c'est sérieux c'est que likambo ba olo ba peneze ya solo ba bi bango wana mbasala ka ba faux compte nde omoni ba basali réunion bongo ba na wa groupe WhatsApp na mbasala ka ba faux compte ba ju ba tie ba kombo ya baneti ba bakuk ba o abakuk boy o SB boy ba ju ba kombo ya bongo ba kei na ba compte ya ba artiste ba bandi ko finga bongo na kombo neti ke eza SB eza abakuk po ba tia trouble. Tant que liboso na ko ki na ndima ki te mais tant on a tali propos na bango par rapport à Priska, je me suis dit oui, exactement parce que ndenge bazo sala bongo. Le fait que Priska a tourné et pas pour Priska tournera na ba nini mususu. Mais le fait que a tournera pas Vincent Chiluizi pe bango ba uti lo bango. Mais tant ba moniye aye ko tourner pas na biso. Regarde comment ça les a choqués. Kaka po ba moni aye ko tourner les abaku kunde esui kolega. Donc Priska nenga zana a tourné na partout. Na mokili mobimba ma tourner pas abisote nenga yeko tourner pas abiso nde souci na bango pe pasi na bango et omoni ekomeli bango guerre ba commissaire ennemi na bango automatique ba commissaire ennemi na bango automatique bazu ba vandeli mwana batu oh azako tuboye aza nu flou aza no wata ba ofinga ye wana tambo ko mona siko ba ke na compte ya Priska ba tie ba commentaire ya bongo na kombo moko ya babakuk bazu ba la ami lati siko moko OSB je suis là oh boye oh abakuk avi aye nango a commenter bongo yo siko Priska tango ko mona okanisa ke biso muto ofinga po uti ko jouer pa na biso nzoka tala batu oyo tokangi awa nzoka bango balalaka te butu musana bango koloka tande baoloka baobalola bamisu yoka maloba mabe bazwi na dozo bakotisi yo ye pa azalaka salite dozo akomi siko soko moni muta bongo ake na konti ya dozo alati kombo ya babakuk ake kofinga kara dozo bawaya olobaka eza biso me botala place eutaka botala bisika nini bato bafandaka bakomplotaka mabe ntango nayebisaka bino bondimela nga te bavandi mpena baokomplote mabe sur bato sur baartiste moko aye ajoue na ye ajoue kitoko biso nyonso tobeteli ye maboko babakuk nyonso ba SB nyonso bato nyonso ya pa na biso babeteli ye maboko na bato mosusu kutu baza pa na biso te bandimi jeu d'acteur na ye mais souci na bango kaka ndenge a jouer pa na biso par crainte que a continuer aka ko jouaka et asalaka musa ndenge asalaka aosa musala na ye bien koleka bana na bango ba raflou ba mona na raté to ye ba bisika bazala raté tombe na bango to yebite résurrection na bango to yebite nde ba ye ba komi ko luka ba détruire motema ya mwana bato afani na osala musala na ye trop bien bande konanga to zwa mayeli to yeba bien bato système de jeu na bango. Voilà leur système de jeu. Système de jeu na bango ezali bazo détruire baosa la ruse moko na yebisa bino botika la ondima te balati mona bato na nzoto aza flou mutu ndenge to vivara boy na koza na 7 bilamba nazo jouer nango là c'est ça par manque de moyens ndela musu bo mona ngandenge moko boy mais mutu soko komi na mbongo soko zaka flou wara molili c'est que komi spirituel pour mutu normal tango vie ezo kende ko changer yepe a s'offrir ba bien moko boy au fur et à mesure soki nazaka na 3 bilamba 7 bilamba na komi nango 15 nazaka na makasi ok salon te koluka maquilleuse te na komo za possibilité nango il faut nécessairement na koma propre na luki mafuta moko ya ten nanga kaka ya bien nango na lambi yango bien na dima collagène nanga na meli yaya na bonga te obongi ka te do yo banda ezaki na revenu à $100 oza ndenge moka na ndenge tango komi na revenu à $2000 okomi na revenu à $7000 ya $10000 ozaka ndenge moko te wana soit eza spirituel naki ndoki ekoti na makati ya makambo wana botika mwana bato osala vona ye kitoko pe malamu aokende molo ti place oyeba okoma et puis flou nga na moni yango te
na moni na ngai ki flo ngo bino bolo bate mwana batu rôle na joie ki na film ezaki bongo to zela na ba rôle mosusu ba kela ziku tu ba photo dae na ziku tu ba photo ni na yeko cha pona kaka na la kisabino que c'est une très jolie dame, c'est une très jolie dame. Na moni kutukuna na kati ya bani na lobi que elle est déjà elle toujours skinny malgré ce qui 3 fois abota da so 3 fois ce qui la mère des garçons ce peut 2 fois ce peut 3 fois je sais pas trop mais na moni lo mo andingwa na komi toujours regarder taille nae toujours elle est la belle a sala musala nae kitoko tala il y a une autre dimension spirituelle il y a un esprit qui est caché pour que na sima ya ba réunion na bango makambo ba olobaka pour décourager certaines personnes à ne pas venir. Dans ce sabino que ceux qui bossent un parallélisme na di kambu ya tonton Dako, vous allez comprendre que batu oyo bazo utiliser ruse moko ya mabe pour na koya ko détruire certaines personnes bazo poussa na pene pene ya maison de production na biso pour que batu na bazala décourager ba ke kuna ba artiste pardon ba finga maka kuna bo or que en vrai ce ne sont pas des abako qui insultent, ce sont des gens comme ça là. Basala team na bango ti na ba WhatsApp bakena ko détruire et si kanyo so mutu azo évoluer par exemple pene pene ya SB pene pene ya sila mais na yebi sakabino que les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours. Botala lelo tonton Dako ye na ya na ye boki ninga okumisa na ninga oloba balobi mwana moto ato melise libele na butu na tongo tanga kolamuka akoluka baboti na ye yaya na ce nous sommes les à peine perdus na ebisi bino la fois passée que ça pourrait peut-être retarder quelque chose mais pour gagner bataille combattre beaucoup gagner combattre pour n'engezawana la vérité vient toujours et triomphera toujours et ya rapé malembe donc ba complot nyo so bozo salaka ba ruse nyo so bozo salaka po bo moni mutu aye ko jouer na SB bo fandeli bo bandi ko luka ko détruire ko bebisa e ko tchai makanisi mabe oui ça pourrait marcher un moment mais ça marchera pas toujours et ko zalaka na temps moko mutu na comprendre réalité vérité a ko balukela kabino yango bokomi na passe ya kondima position tonton Dako apesi lelo nous on n'a pas de problème na kolobi na kozonga mamba tonton Dako na ba preuve à l'appui na koya nango na ba live na bango baso salaka pona koyeba ko détruire oyo ka ba idée ba obimisa ba idée moko maléfique des complots très maléfiques sorcelleriques démoniaques. Ah, après, non, Babakouk. Mais est-ce que moi, je vois là, sur la toile là, je me demande, est-ce que Batounia se base au monde, Tobo, ça rassemblant, et puis après venir accuser certaines personnes. Bota la penza kindoki. Par la même occasion, je dis à Priska Awa, maman, zo makasi. Yebaka que, au côté na monde ya leadership ya dega likolo et yebara que ce que tout anina mams il y aura toujours des gens qui n'aiment pas mams qui viendront te chuchoter à l'oreille qui viendront te raconter des histoires qui viendront te dire des choses et puis tant au la réaction moko boy ba diembeli yango ba envenimer yango ba matisi yango moto pour que et détruire yo na maison de production na biso pour la kisoneti ko ya kali susute et puis après bango ba o gagner mais yo sko gagner ni na kati pour yo na besoin musala no etekama oza na besoin e le kana ba miroir o tekama yo moko yebi yo moko zo mona lelo ya tembezate maison de production leki SB et leki les abakuk de SB ezate miroir ko le kawana ezate o tekami o monika o leki kaka Nengeni ba 8 ans ya ko vandela yo pendant 2 heures du temps ya réunion maléfique ya complot maléfique ba sali na net à titre répété ya film yo sali pour chercher à vouloir te détruire au kuno ko sala long feuté qui t'a dit ko sala long feuté maman ça va faire na yo nde mutu e ko sali sa long feu eze lo musute ko yeba musala mutese sa mutu long feu
yango komona ke bango bakoka kosala ba long feu yango te po musala ezata par kindoki na mutema mabe. Même si ça la long feu jusqu'à aujourd'hui, après plusieurs décennies, c'est à cause de ton savoir, c'est son savoir-faire. Savoir-faire en maintenant kamutu. Mutako saote. Ata babundi si on dengeni. Ce qui savoir-faire eza katina yo. Yango ne ko défendre devant ma kambunyo ce ko yeba ko telema. Donc, que personne ne te fasse peur ou te dise des choses ou t'inculque des choses dans ta tête. Certes, c'est ta vie, c'est toi qui dois prendre la décision. Nous, on fera que te conseiller. Maman, musalande musala. Musalande yango papa yango mama. Musalande yango etombola kan kitape ekolo. Yango nde musala mutesala ka ke mutazo valeur. Pas autre chose. On ne sait pas quoi yebisa wana. C'est long bango parce que vous avez complexé ya basi ya pembe peut-être. Moi je suis pas clair et bang ça nga pété. Ça me fait rien du tout. Savoir faire na onde ko marquer yo et ko imposer na batu nyonso. Savoir faire na onde ko kotisa na bandaka ba roi. Savoir faire nde mutemera mutu musika. Pas autre chose. Muta ko sa ote so baza traumatisé pas ya et pas ya michou et comme ici bango na niveau ya bassesse o ba komi nango wana. Maman, fais ton travail et fais-le bien. Je crois que na ye ko beta ntangwa awa po ozala emporter tes lobbies. Pour lobby, changer, changer propos disant que nous on a dit, nous on a fait. Pendant que la sentinelle qui ne dort pas. À chaque fois que ma belle ya kokota, na déjà ko téléma pour na koloba yango que non, c'est pas juste. C'est pas normal. Donc, eza clique oyo. Soko moni na kati ya compte na yo bazo ko finga yo. Mutu muka chekombo SB, a chekombo les abakouk de SB, a chekombo ya batu na biso. Oh les abakouk o le ko mo abongo azo finga o yeba ke ya biso te. Yeba ke za ba oyo. Parce que ba la kate. Ndenge ba moni okuna, okomi automatiquement cible na bango. C'est comme ça qu'il fonctionne hein. Donc une fois que tu apparais chez nous, okomi automatiquement cible na bango, okomi elengi, okomi bien pour babengaka, biso to boya te ya babenga yo. Tu peux y aller. Mayele, sagesse ezala. Pour bato d'aba oloba na oboy, au comprendre. C'est pas nous qui avons jeté un sort à leurs enfants pour que baza flou. Biso te, ce qui bana na bango baza flou, c'est pas notre problème, c'est pas notre souci. Ba olandaka lokolo, landa lokolo. Landa lokolo. Tuiti. Le, bon, ça, système à l'anda local. Et ça la bongo. Babi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Balobi, influence et jouaka. Hein? Côté bateau, aux ana bango, va na bango, mi mon influencer yo. Biso to ko pek sa mututa à la propre. Jamais. Mais moi, si a sengeli azala pépite. Moi, c'est sengeli azala abriaka. Moi, c'est sengeli à prendre soin naie. Moi, c'est sengeli yango moni balo mutumura bando lo bando na seka ikuta lobi. Tu sais pourquoi la femme aime l'argent? L'amour de la femme pour l'argent est si fort. Abi parce que moi si pour azala bien, il faut muto entretenir yé. Il faut mbongo, asoma mafuta, asomba suki, asala manzaka, tout ça là c'est de l'argent. Ah na mafuta bien, ah na moi parfum bien, ah na poudre kitoko, tala nyonso wana c'est de l'argent. Si ko so ndeni nyozo simba mbongo ko za propreté, ozaka flou, c'est qu'il y a un souci. Donc yango tango na kina beta, botika kindo kina moi, et to kangi déjà bango. Donc de bazana babi pesa ba kombo baleza bakuku de nini o abakuku ya makasi bango wana nde ba pesa ba kombo bongo soka ye ko finga ona commentaire azo finga on dirait yaza mutu ya SB bango wana noyo wana muteye ba kolamba makambo wana nyonso bozwa mayele ba lokoti Priska Nap Cardozo batu ba omone ba oloba kate tout ça là pour chercher à nuire Priska, le fait que Priska ye ko jouer ka na SB nde zangisi bango pongi nde ozo mona ba fandi 2 heures du temps vouloir détruire une fille ou azo luka na vie na
bandeko bobongola motema ya solo bokendaka ba église bosambela Priska va évoluer lokola Bambino a évolué lokola Alicias l'avocate a évolué ça va très maman ba longola oyo eloko bamba tshona mutuso pe bamba tshona complexe na bango ba nango bamba latisa yango rien du tout. Tu es une très belle femme, tu fais très bien ton travail, alors reste tranquille. Reste tranquille. Kindo kina bango ba banda yango kaka lolenge wana. Tango na ye komona réaction na bango sur tonton Dako. Oyo papa m'a écouté à lobby. Ah, tonton Dako a intérêt à lobby que tonton Dako a intérêt à que vous allez bien abattre parce que vous préparez le spectacle et quand on a besoin de tendance oui. Excusez-moi, il était temps. Acha ordre dans ma camouna parce que hier Moutazan est belé à perdre. Et pour nous, ça ne pose pas de problème. Soka lingi ya zala na ye bien ninga zana a s'imposer bon wati kala bon yemo ka mona ba avantage nango et puis to mona pe ba avantage nango yemo ka moni ke tanga jouer na sœur na ye y a pas de comme si là hein pas grande sœur na ye et puis likolo nango lisusu yemo ka sentir ndeni a zongi na marché na degré moko que publicité na ye y a un bledard à Londres et ça la sous et ça lisusu bien lisusu parce que ça a rajouté quelque chose. C'est ce que je disais autrefois na makambo ya grâce. Il faut savoir saisir les opportunités. C'est comme ça. Prendre le côté commercial quand des moka loba kiango. Moi, je disais ces histoires depuis que marketing est un bola randenge moko boy. Donc yo ko zalate wana bakanyo na kati ya cage moko boye, osala bato ba sentiment pendant que toi-même tu te retrouves pas. Wana ya molimo nini wana. Wana za molimo ya recul, wana za molimo ya souffrance, wana za molimo ya ko maintenir bino ba esclave ya mutu. Non, à un certain moment de la vie, il faut savoir s'imposer, se dire que non, oh, makambo na sali choix oyo, ezo aboutir na nini, ezo memanga wapi, ezo lokanga na nourrir mutu, mo nga mona ola lanzala, po na nini. Te, grande sœur na ngai pas importante, po na nga très importante, po na nga tala kutuka bandaka akotika ka makamnanga, ndeni makamango échanger. Alors, mokili etambola bongo, mutu moko ta yise ke na sentiment rova na yo po yé pa bando komela ba film abando sala ba on peut ba misala kaninga sala ka partout mais ce que l'impact est plus côté si là et ça normal ka za la neutre na za neutre pour na besoin bino nyonso na ko jouer pas na yo na soki soirée na yo soki loko na nini na ke pe ko jouer pas sur na nga po na nini tango tonton d'accord que na ko jouer kuna et déranger qui te po ani faut ko déranger pas biso tonton d'accord à moi na binote à moi na binote. Il fait son travail, il trace son chemin. Alors ça la paix époque naie. Alors il faut y maximiser pour y kende musika parce que quand on a talent, mais ceux qui ont moko yeux mi kotisi ne loko moko boza sans vision. Papa, vous allez souffrir. Ba te belé ba souffrir. Yango nazo yebisa Priska. Il faut savoir s'imposer. Ozala musala na osala musala na kitoko tika bato ba memabino na loyengete. Bato ba memabino na loyengete. Et puis je crois que binomo bo mona ona o ekokanité et le binango manager Yann boena bo ekokanité ekokanité penza pour ce que botali ba impact ya bana na biso ti bazo ningisa mokili ba komina ko luka kosela bango makambo parce que ba osala musala na bango bien batu bazo linga ba kotsa bango kana eloko mo eloko ngo pe simbi pété zupété pour ba kantia ko zupété mais ah bo vanda ko sala ka ba réunion ya ko yeba ko détruire ka bata batu po ba ezala na SB po ba zaka na sila po ba joie ki na les abakuku de SB bo sala ngo kaka feu sur vous ezongela banda ko na bino fois 10 fois 100 bana na bino ba bana ya babana na bino ba ko mema yango lokola mo kaba na loketo ba ko lata yango penza na lokuta bosela ka bana baninga po détruire ba réputation na bango et simba pété et ko changer pe bango le côté zui nango pété o pe bo linga bosala Priska et ko zo pété et simbi pété bo luka ailleurs flou pas flou tonné nini to yebi que aiza azali nzamba zo tshema atcheda ya maboko a tshela lisusu bino mo boromona la beauté qui sort de là azana beauté naturelle ya kitoko. Mais nzamba limbisa bino kindoki bo sala o
feu de Dieu sur vous. Yango kana ngina bina matoi pa babaku knyoso. Mayele na bino fongwama pour comprendre ce qui se passe na coulisse. Ngana sukia na rozonga plus tard pour na kolakisa bino ndenge nini neutralité à tonton dako makamoni ni ememi na biloko ni ezolobama na ba capture nango nyonso nazoya nango. En attendant, ceux qui n'ont pas s'abonné, abonne-toi. Partagez et puis commenter. Et c'est très important. Soutien na yo ya makasi ya kopesa nga ya ngwana. Ya makasi kotaela nga vidéo du début jusqu'à la fin. Ko sauter publicité te. Ko tie like, ko commenter, ko partager. Poso na ye na sali lolombo. Nazo lela, nazangi, nazana ngote. Et ko koma na ba miniature et koma ematier ki. Manière simple à soutenir sans maquiller les liboko à gauche et mon até yango. Merci.